Mbote mbote na banani nyonso ya JDK Mopao Mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko na zongeli bino lisusu pona lisusu ba information mususu pona liwa ya mama ya Grace Mbizi. Alors, avant na kinna na ba détail na sala analyse pona ote ko sa ja émission na banzi bomoni boyokaki, mais je pense que il est aussi important ya ko zonga lisusu oya ko yibisa bino ba information mususu na zui concernant kaka Grace Mbizi pona liwa ya mama na ye. Mais avant tout que les musika na osenga na ba o nyusu bolinga soda ya poto bo continuer ko s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na biso na kombo ya JDK Mopao TV. Nzambe alola apambola bino nyonso oyo bouti ko s'abonner o bozali ko s'abonner. Na moni déjà na komi na 1000 abonnés. 1000 abonnés, token de na objectif ya 1500 abonnés. Bon continuer ko s'abonner bandeko nanga na kozala mulaite na émission oyo pona na méchant na kanda ya bandeko na biso ya basi oyo ba rando ba bololé. Alors nana yeko zongela sikoyo po ba masolo oyo ngana linga ngote. Ba masolo oyo etali ba rando bandeko na biso ya basi ba finga na katongo midi pokwa. En tout cas ngai ba masolo oyo na linga ngote na lobaka na nzambe que soki jamais un jour ba koki ko kanga ba chaîne na bango et vous allez bien makasi et resunga communauté congolaise parce que makambo yo eyaka na kati ya communauté congolaise. Ba communauté mususu baza na kimia kaka biso tongo midi pokwa mafinga na mafinga mafinga na mafinga mafinga na mafinga kobinda na kobina kobinda na kobina soko fongoli kaka TikTok ya bandeko ya Congo kobinda na kobina et puis kobina yango ya nini ya ndenge nini ya kolakisaka banzoto ba mama na ngai bozo luka nini boza ko luka nini ba mama na ngai boza ko bebisa bana na bino yango lelo bana na bino ba mabale ezofanda susu te po bino moko ba mama déjà mubulu buzoba eleki bana bazo copier ka obozo sala ba mama bakomolata maputa na ba genou. Mais est-ce que c'est normal? C'est quoi ça? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Ma maman, n'a pas âge na bino. Vous avez déjà 40 ans likolo. Lelo vous moulata ma puta ba genou. Vous moulata ma puta bo tiki pendant donc nzela ya tondolo. Mais ba maman nanga mais c'est quoi? Bolingi nini? Pona ni bozo sala biso boye bolingi nini? Alors bande ko nanga na jeu vidéo batindeli ngai mo pe nataki lobby vidéo Grace Mbizi azole la maman na ye soi-disant azui sale wana ba futeli ye na nani aye otanga su kombo ba biloko to opekisa bango Martin Bakole afutelinga sale. Mais ndeko nanga mwasi eza nini yo lobaki oza star ozo la kisaba voiture ozo la kisaba bijoux ozo la kisaba biloko ndaku ozo la kisaba boye. Mais ndeko nanga mwasi poni bosa la biso boye oza ne loko te boza na biloko te boza ne loko te botika batavanda kimia botika bato bavanda kimia. Grace Mbizi eloko nga na osenga na yo na ba entourage na yo na ba ndeko na yo na ba oba yebi yo obozara na bango ba fanatique na yo ba pesa au conseil o tika caméra vanda na se lela mama na yo. Mais quand on kozala pi mwa mutu na ebite lokwa bazo benga bino bata maboma bozo continuer na kiboma kiliboma ngo kaka ezo continuer finalement eza nini?
Grâce Mbizi ngana kamwe yo star. Olakisa ba voiture na yo cabriolet, olakisa ba biloko na yo ba bijoux na yo biloko ndaku, mais Grâce Mbizi natali modèle oyo yo finga ki mama ya Karine. Natali modèle oyo finga ki mama ya Karine. Ofingi mama ya Karine nini te. Mama Charlotte abatu. Mama Charlotte. Mama Charlotte abatu. Nga kutu naza na nga fanatiki ya mutu te. Mais esalinga pasi komona ningo zo finga mama Charlotte. Mama ya Karine. Obozo kote ba mama na bino na ba rando na bino ya buzoba ya salite. Finga na oyo ofinga mektika mama ya batu libanda ya makambo yo. Grâce Mbizi. Ko finga oyo fingi mama ya Karine. Ti oke olobi na ye. Lia, olobi la Karine, lia mama na yo. Mama na oza na nini. Apo koti Charlotte, na fingi yo. Tofi na yo. Tofi na yo. Mama ya ndumba, ndumba. Olobi, otuni soki asi alia likolo ya mesa ya marbre. Mesa ya marbre. Otuni soki azara na frigo américaine na ndaku na ye. Otuni soki opesa ya melanini. Tout ça niza kuzo kuchola mama ya Karine. Opesi prix ya table na yo à manger ya marbre olobi eza $15,000. 15,000 euros. Grâce Mbizi osaka na banani. Boniko? Mais ça nini? Mais c'est pas possible. Mais bateau bazana di boma, bateau ba loka bango. Yango ba karma soki ba karma izolanda bino. Grâce Mbizi yo fingi mama ya Karine. Et loko na ovanda na ondimati de bandeko na ngai, mais c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces bololés. Mais naïbité spirituellement vous êtes vraiment Yakobeba. Yakobeba Grâce Mbizi star yozomi komisa o mi belela mais oyo $500 ya Karine. Na modelo yo fingeli mama ya Karine, Grâce Mbizi. Est-ce que oyo ka sonité? Ozoyo ka sonité na modelo yo fingela ki mama ya Karine. Na modelo yo fingeli Karine. Azanga mukanda aza makolo minene, aza boye, Karine, mwana na ye, aza mwana na yete, mwana na ye aza boye, mwana na ye aza kizengi, mwana na ye azanga carte vitale, bazanga carte vitale, Karine azanga mukanda, Karine ofunda ye, ba refoule ye. Mama Charlotte yo kote mama Charlotte, lia mama na yo, mama Charlotte tufi na yo, mama Charlotte bembe na yo, mama Charlotte ofingi Karine na niveau ya kosakana te. Mais bandeko nanga obolanda soda ya poto boyoka ya pasi na ya mawa na ya soni. Karine Mokonzi atindeli Grâce Mbizi 500 euros pour aller la mama na ye. Grâce Mbizi pa jimbongo. Oyoka soni te ndeko nanga Grâce Mbizi vraiment. Osomona teke mbongo neza mbongo ya kochola. Osomona teke mbongo neza bachi osinga na kingo. Puisque mukolozo le la mama na yo, mi yo nyonso ezo kita salite penza donc ngana na mona star azo le la bongote. Mbali bosa mona star obo mikumi saka ba star o le la na mi yo ezo bima yo. Grâce Mbizi botika ba kombo ya batu. Botika ba kombo ya batu. Bosa la ba vie na bino bokendaka misala. Siko il faut que nokunda mama na yo. Yo lobi ke mesa ya marbre wana na ndaku na yo eza na prix ya 15,000 euros. Donc, okori ko kendo kunda mama na yo facilement. On a besoin d'aide à mutute, on a besoin de soutien à mutute. Et bandeko na botika Grâce Mbizi aza star, aza riche, ana bambongo, akendo kunda mama na ye. Total a ye, akendo kunda mama na ye moko. Parce que trop c'est trop. Bolika bakombo, Martin Bakole, Willy Moucheni, Etoka, nani patati patata banani mi bokenda misala te ba liesa kabino ba lali sabino baza kusombela bino nyonso mi bolinka ko manquer ba to ba respect. Alors Grâce Mbizi ngane osa elo vidéo oyo na ebike uzana matanga na représenter ba sincère condoléances à toi ainsi que na famille na yo mobimba Mbizi na entourage na yo
na ba o baza ko soutenir yo eza malamu parce que baloba yango balelaka na bato baza kolela basekaka na bato baza koseka basepelaka na bato bazo sepela na moment oyo eza moment moko douloureux bato baza kolela na yo elongo mais esengi ovanda na mabele otika ba live otika biloba loba otika ki vanteur na yo otika ki prétention na yo otika ki orgueilleuse na yo mais c'est quoi eza nini eza kaka ki ba lokabino eza nini comment yo mutu c'est loka mo loka muke déjà kutu nanu kutu kundi mama te nanu kutu ba ndenge organisation ya obsèque ne ozala te programme nan bato éviter déjà so yo bimi o bandi ku biloba loba Martin Bokole azilinga sale azilinga mais o ko fana niete bololé ya bololé au moins Karine Mokonzi ya sakana bino bo tuta batolo onga boyo o moins Karine Mokonzi ya sakana bino après sur pendant 500 abizwa 500 au final nga mama mais zwa 500 ya boyo ka sonité vraiment yo pendant to fingi tana niveau yo fingeli mama ya Karine mais Karine atinde lo 500 aux 8% vendi au yepe au lobby merci ozo kape autant comme tu poses ka soni non mbongo kende kozongisa mbongo wana tout de suite kende kozongisa mbongo ya Karine parce que mbongo wana ya malamu ti Bateo Singana Kingo. Moi, j'ai rien contre Karine. Mais j'ai quelque chose contre toi, Grâce Mbizi. Oza Bololé. Parce que Karine, elle est comme ça. Aza Moutoyo, a joué à Bajenaye. A piégé yo. A tindelio 500. Pendant qu'elle est consciente que au finge la qui est maman. Est-ce que yo moutenenge a auto sala? Oh, sous bololé onani. Maniké. Au moins, tenez Karine au sakana maniké. Est-ce que ça vous dit rien? Bolimbisa ngai, Bolimbisa ngai, na ibite soki muinda. Mamu Lili. Chamwa mwinda muke ha bolimbisa ngai chamwa mwinda ande kuna ngai vraiment boza rappeler moi batu mo boyo ka peta moi soni bolingi kaka ba kombo ya minene ya Willy etoka ya Willy Musheni Mate Bakole ndingila Mukinza, Niatakans, Boye, Fufula ngenge, Fula be. Bolinga ba komba minene bino moko bozane logote. Ozane ne logote vandanie, lela mama na yo vanda na mabele, lela mama na yo ba yo kusunga yo ba ko soutenir yo pazali. Mais tant que ne gana ki vanteur, boke ne gana ki orgueil, boke ne gana na matalana. Grâce Mbizi. Ok, le kunda mama na yo a. Toze la yo pesa biso prix à billet. Parce que yo, il faut qu'il y ait na première classe. Il faut qu'il y ait na première classe. Il faut que vous yo voyager. Il faut que vous un aéroport, tout le monde nous mata na première classe. Air France. To li banzela au kata yo direct, vol direct. Air France, maintenant donc tout le monde a besoin d'engue Air France, Air France, au pesa biso prix à billet. Au pesibiso jour au Kenya jour aux zonga to ya otala yo pena donc et puis to lingi to mona ba image parce que bino bo ba matalana to mona ba image ndenge nini yo okunda mama na yo mais c'est quoi pour nani boli ko vanda kimia te boli ko tika batu kimia te mais eza nini yango bo nyoko la biso boye bo sala biso boye eza nini
Bato bazo selo be mission na niveau ya kosakana te. Déjà quand na ba buzoba na yo kaka ozaka na kaka na matalana ozana bozana le côté kende soki na mon comment on appelle ça soki mon péri soki mon nini o bogenda ko shika ba chaîne na bino ba chaînette na bino ba bijou na bino ya or bogenda ko tika moi no sala ba atonda ba bijou or kende ko bombisa yango zwambongo kende okunda mama na bino tozo biloko na bino biloko na yo ya cher soki voiture na yo kende ko bombisa yango kende ko teka yango zo mesa wana lobaki ya marbre ya 15 000 euros kende oteka ngata ata 10 000 euros et ça le bien après ba basumi na moi omoni hein grâce mbizi mama linga kunda mana cotisation star nini tanga nga komba star oyo yebi bakunda famille na ye na cotisation star nini Johnny Hallyday akunda mana mbongo na ye moko Serge Gainsbourg akunda mana mbongo na ye moko Tupac akunda mana mbongo na ye moko ba star nyoso ya poto ba okundama na ba mbongo na bango moko ba star ba vrai star oya bino ba stata ba starak ya lokuta bozangata boza nune logo teka matalana ngana yo selo vidéo oyo rapidement mobile comme kota vraiment na lingaki o comprendre que eza makambo ya Sony mama ya Karine ngai logo senga pasi mama ya Karine modèle yo fingla mama Karine et ka Karine wana apesi yo 500 euros ozwa buzobeleki bino mingi tika ba chola bino ndengwana yo ngono nkunda siko mama na bino yo star lo nkunda mama siko na mbongo ya cotisation et puis ya cotisation nini ya Karine est-ce que vous en kimia est-ce que maman na au place azali vous en kimia alors pendant soukisa na loba boye na bino surtout oyo batabarando botika ba mama ya baninga libanda ya makamana bino botika kofingela biso ba mama botika kofingela biso ba papa botika kofingela biso bana bofinga na bino ba bolole ba kizengi ndenge bomesana na ba kindoki na bino ono subozana ngo ba karma na tout bofinga na ndenge bolingi mais botika ba mama na biso libanda ya makam na bino bozolanda nga bien bino surtout oyo bofinga na katongo midi pourquoi botika ba mama libanda oyo ngana omona eli susu atie mama ya muninga na miniature to papa ya muninga to mwana ya muninga na miniature na ye chaîne wana ekangama na sina pesa bino déjà na émission utoleka na osala tout chaîne wana ba okanga yango so na moni kaka miniature na yo mama ya muninga ndebo finga na barando na bino en tout cas chaîne na yo ekangama na ko bunda ti chaîne na ekangama alors na sengi na bino bozala batu se bolinga ko se comporter lokola ba nyama bo continuer kaka ko sala buzoba o bosalaka parce que bosi bo BBC communauté bosi bo BBC réputation ya communauté c'est dire que bo BBC mboka donc c'est dire mabe koti à cause na bino na ba ba bina basi ba loka bango déjà donc na sina ba na bino ke boza ko loka parce que mutu ko bina ningo te ba mama mikolo bo bina ningo na pona ba miette pona ba $100 baza yango baza ko lala bino pona ba 50 ba $100 parce que bo mesana ko yo luka mbongo na ndenge ya mabe ya ko finga ya ko bina ya ko luka nini tande baza saka na bino na ba jeune lelo respect ya souté ba mama mikolo ko ya bino ti lelo boza ko bina ko la saka ba nzoto ko la saka ba partie intime na bino mais za makambo ya Sony na osuka awa grâce mise na yo betlo CT kende ko kunda mama na yo avant que no kunda mama na yo vanda na se bato bozana grâce mise o ebi grâce mise entourage ya grâce mise so ba fanatique so ba fana mfuati bo vandi se na se atika caméra parce que ça zoba nana na mona ba zoba eboete ba pesa okata moi ata 5 oye na caméra lobby mama akufi na nukutu bakuni mama te ozo continuer ko lobaka na ba caméra mais yango ezanini ba loka bino ezanini merde alors mais c'est quoi mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes mais il y a quoi c'est quoi le problème vanda na se bokanga na makasi ngaye na yata kuna na Paris mais
bokanga na makasi pena donc boche ata ba chaîne aningana te bolongola ba téléphone caméra te botika ye avant da ye moko avant da calme atika akanisa maman na ye. Mais c'est ta maman. La maman est spéciale. La maman est unique. Maman azalaka moko. Maman kei linga omi kiti sa. Vanda na selle la maman na yo avec bato ba yo vandi sa yo o ba yo soutenir yo. Mais bima na katia ya ki matalana. Si quoi vous allez obliger te ka ba biloke belé pour que nous kunda maman na yo. Parce que nous avons une cotisation azati. Parce que vous êtes déjà riche. Bastard, bah riche, bah c'est la bonne cotisation T. Donc, tu n'as pas besoin de cotisation. Prépare-toi en conséquence pour aller enterrer maman na yo. Oza maman na biso nyonso. Voilà. C'est une fierté de le dire que Aza maman na biso nyonso. Parce que moi, je respecte les mamans. Alors, on a Sukiawa. Beaucoup misela nga vidéo et pas ya Grâce Mbizi, beaucoup misela nga pas entourage na ye, beaucoup tinde la soki ya Willy Musheni, beaucoup tinde la soki Willy Etoka soki nani, beaucoup tinde la maman su bato surtout oba sunga kaye, oba kabila kaye, parce que il faut pas te ye. Ozana no lokote ba futela ka ndako so ba sombela openda ku ba liesa kayo, ba sombela ko biyo so ndako, ba kiti ba sombela yo, Mukanda, d'accord, peut-être, oui, Dieu merci, aux Mukanda na yo, y a pas de problème. Moi na yo, au lieu ko matalana, ba bijou ya moi na yo, ba nini, ba biloko cher, nanda na yo, frigo américain, table marbré, tout, ba biloko solo, tout, ba sombe la kayo, yo zana mbongo te, pour zana salaire te, au salaire te, on a fiche de paye te. Yebi tanga montant na fiche de paye te. On notinda, ngana tinda, mama nanga, na la bagi, soki yo kidie, ok, na tango pema na Dubai, ok, na pema na Dubai, na mwana musala na yo, ok, na pema, na Dubai, mbongo nini yo tine na Dubai, yo salaire te. Oza la fiche de paye te. Ah, on a France, on a matalana, ba lié, ça va, lali, ça yo, ba pesa ko libéré, ma kamunyo surtout, ba melisa ko maï, ba melisa ko coca. Et là, on monte au yo salara, on a français, parce que, ah, bando, yati, lelo, France, yé bioté. Au salarate, ba lié, ça va, ba kabila yo, kana ba kombo, botanga, tanga, wana. Au gros, na niete, botira, ba tranquillité. Bino, faut bon respecter, bato, ba la mukana, 5 heures, ba genda misala. Il faut bon respecter, bato, ba la mukana, 5 heures, ba genda misala. Bino. Nalo bala bino surtout bata matalana. La matalana pambala besoin de lokote. Allez, longbanga kuna. Sala tuwa, OK ne mbangu kokunda mama. Yo mtongume la te. Ko ya mameko osala 15 jours te. Grâce Mbizi, 15 jours eleke belé pona yo. Parce que ça ba moyen nyonso oyo eza en place, posa riche, osa star. Donc yo pena donc kalamingi te donc faut za na Congo Brazzaville, ono kunda mama. Et tout le monde a bilili nyonso parce que le roi boa matalana kende na mbongo ya Karine na maboko yo kata sonité bolole zoba Karine tiosi na kingo luka paso ko kimela so ba na bino ke Karine osaka na bino Karine leki bino ote embolina nene aleki bino la preuve ne tala ta atindelio direct 500 aux huipe ata sonité yo mtoto fingela e mama tala niveau yo fingeli mama ça n'a pas si ah bande ko na ngai o fingela ngai mama boye o finga ba mama ya bato basele loko tele mama innocente bana ba innocent les papas innocents mais tel niveau pour fingela ba mais c'est quoi ça où ils a communauté ndenge nini où ils a peuple ndenge nini où ba maman ndenge nini éduquer une femme c'est éduquer toute une nation une femme sage bâtit sa maison où ya boye ya modèle ah te bolongwa di allez na tiki allez bon s'abonner en tout cas merci na 1000 abonnés bo pesinga inzamba pambola bino merci na ba bo s'abonner bo continuer ko s'abonner ah vous avez la chaîne ya malamu vous avez la bonne adresse donc ah vous avez donc pembe donc vérité la vérité et la souka soda na bino mikili la pesa ka conseil à prendre ou à laisser oza na mato ya koyoka oza na motema kondima to komi la prochaine émission ciao